bazoba na ba Rwandais o bazala kata Congo so bazo ndi ba musique buzoba boyebi manakata Congo parce que ba yebi ke ko bebisa avenir ya peuple Congo yebela bangol bazo ko ba Congolais parce que ba ke bebisa Angola siko biso ba Rwandais. Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont vous avez vraiment tu es un patriote. Toi, le micro, il y a Francis plus que Bolingo. Que Francis plus que Bolingo. Sans y vraiment Maratro, image et Zalaté. Ingeta na bande kono sto bozo na nga matuko na pesi no bambote nzamba batela bino babistika no sto bozo na ndelanga yi na linga otika peuple congolais toujours na maboko nzambe avana bana video na ngai parce que na yebike sans nzambe biso to kozala te sans nzambe vraiment biso babundila mboka to kozala te parce que soki to zana nzambe te bambuna kongo ba kosaka na biso bandoki ya kongo ba kosaka na biso mais telema to sabana kimbangu. Donc, makila kimbango ebate la biso toujours. Makila ya Shebe ya ebate la biso toujours. Makila ya Alemolo ebate la biso toujours. Makila ya Amatungulu ebate la biso toujours. Makila ya peuple congolais oyo kanambe kana chien alias Moze. Bandiko na biso wabomaka mokolo le 19 na le 20 na le 21 janvier 2015. Baboma bandiko na biso bakenda kokunda baona fausse commune na kata Maluku. Bazo bandiko na biso bakekunda bango na kati ya saki. Donc esalaka biso toujours passe yango biso tolobaka biso babundela mboka tokolemba te tozali toujours mpona mboka na biso Congo RDC tokobunda kina suka ata bangunde moko bazoya sa ndeti balembisa biso mais biso babundela mboka ya solo nde tolobaka tokowa mpona ekolo tokolemba te mpona mabele na biso bakoko o babeleji bakataka maboko. Et biso tozawana tozo continue babitumba balumumba babunda babitumba oyo bakimbango babunda toza awa tozo bunda toujours toyebike mokolo ya le 28 mars 2017 na kata Kisasa ba peuple congolais batelemi na minito pende tozo solo le toza mokolo le 29 mars 2017 bandeko pe na kata Kisasa susu batelemi. Lobi kanambe kana chien il faut akende lo ibobo na bana kini no se trouve vraiment au batelemi o ba décider vraiment que kanambe kana chien il faut akende. Congo eza mboka na yeke, Congo eza ba Rwandais te, Congo eza pona biso ba Congolais. Tozali ko pesa bino le seul rendez-vous marche à liboso ozo salama na ne ya sika o de kota 2017. Donc marche ça le 8 mars 2017 na kata Bruxelles. Boya bandeko to bengisi bino boya vraiment boya to telema pona mboka na biso. To benga na pouvoir ya ba Rwandais côté la biso na kata mboka o ba ele biso ba système ko bombe biso ba poison. O ba ele biso système ko violer basi na biso. Donc bandeko na ngai o sala combattre te telema marche à le 20 marche le 8. Et c'est pour la Congolais ne se bisco ça les éléments. Ozala mdemaire ozala zoba luka faso moko bundila mboka na yo. Mais il faut qu'on participe na bitumba ya mboka ya Congo RDC, il faut qu'on bunda. Tant que nous avons que dans le monde de la musique. Ba misusu o ba combattre ba komba ba jalo ba musicien. Biso tozala ba jalousie ba musicien te. Ceux qui ont la vite fait comme musicien parce que dans l'autre côté la vidéo moboye bana kata classe bazo bin sa bango nzembo ya bozoba ya bosoto bana bakenda ki classe me bazo bisa ba nzembo bozoba na tele nzembo wana na tele peuple congolais o bazala kata ekolo na bazo bin nzembo wana na miyoki limawa na bin zabe avenir nini ekozala pona bana na biso. Bana nande bazobina nzembo wana esali neti bana na ngai lakini bamba kende classe fole bakende koyekola kokoma fole bakende ko baye bata fale mboka na bango me bake binisa ba nzembo bozoba ya bosoto nazali kokata nanu botala video oyo eza ya mawa pour avenir à peuple congolais botala video oyo si mando kokutana après ingeta.
Voilà bandeko bino mo boto olanda vidéo oyo bomoni bana bakendaki classe bakebinisa bango banzembo bongo. Est-ce que wana bakendaki po bazoma yele to bakendaki po bakebasa buzoba. Tant biso zo telemela ba jeune wana ba jeune misia boye. Ba misu ba ba biso que non bango bazala ba jeune bango ça rien à voir na ba misia mususu wana ba biko tanga ba kombo na bango. Siko ba musique ya boye. Bazoba na ba Rwandais o ba bazala kata Congo so bazo ndima ba musique buzoba boye bima na kata Congo parce que ba yebiki eko bebisa avenir ya peuple congolais eko bebisa ba jeune o bazo kola na kata mboka. Donc ezali mawa va pour la peuple congolais. Et nazali ko tshela bino susu vidéo mususu bolanda ndenge bangolais bazo luka ba congolais na kata Angola. Bino ba bomona ke Angola ekoma poto. Bino ba musicien soit des musiciens oyemba ke Angola ekoma poto. Bolanda vidéo oyo ndenge bangolais bazali ko luka ba congolais na kata Angola. Simoto okuta na après ingeta kaka. Il y a quelqu'un qui téléphone. Chef, o problema que está aqui, nós estamos a procurar aqueles tropas do Congo. Eles estão a estragar nosso país. É que estamos a procurar em outro momento. Você está zangado? Está a tremer? Não estou a tremer, chefe. Fica à vontade. Eu sou coronel. Fica à vontade. Exatamente, chefe. Muito obrigado. Coronel bandeko botu kolanda video wana na kati ya Angola. Nasali ko expliquer bato vite fait bato ba kopana vraiment portugais. En fait video wana ezali ba jeune wana bomono na baza ba jeune angolais. Bazo luka ba congolais. Bazo luka ba congolais et police wana asali leti a pekisa bango ba jeune angolais wana ba lobby non. Biso ba congolais il faut te luka bango batuli bango pourquoi bazo luka ba congolais ba lobi que parce que ba congolais ba yeko bebisa biso mboka na biso donc ba congolais boyebela bangolais bazo luka ba congolais parce que ba ke bebisa Angola siko biso ba Rwandais bazala kata Congo bazo boma biso bazo violer biso bazo boma ba poison bazo boma na fonctionner to bango alingeli pourquoi biso to télématé ce que bangolais bazo benga na biso soit disait to bebisa mboka na bango après ba tumso bazo bisanga na yo Francisco zala angolais ya wapi est-ce que na ba kambola na lobaka ou ba vidéo na sala déjà au monique na lobili makamba Angola ou de abo mona na ilamba ya Angola ou na simbi drapeau ya Angola biso za bana Congo fuila ku Congo biso za bana Congo donc au bino bazo sa neti bo kitsa bino bazo ba kinga na za Angola ya wapi ngana za Congolais papa na ngala Congolais mama na za Congolaise. Donc tu vois pour l'école pour fonder nationalité ndeka bol mesana boloba mais ngana za Congolais 100%. Ce que nazaka Angolais na mama Congolais na kesara nini. Donc voilà quoi, bon comprendre. Toujours bon toujours pour mboka na biso Congo FDC. Ba Congolais ba la toujours bongo. Ba paya bazo benga ba Congolais, ba Congolais bazo benga ba paya. Tala biso ba Congolais nde tozalaka. Mais tout ça toujours pour mboka na biso Congo FDC. Ingeta rendez-vous à Mokola le 8 mars 2017 na casa de Bruxelles marche monene contre Hippolyte Kanachi à l'Est Mosé. Ingeta peuple congolais. Bati mususu ba bisanga yo Francisco oboya ba musique yo nanda ko no ba musique te
Bien sûr, nayoka ka musique, mais quelle musique? Bolanda clip on a la bino, ba musique on a nayoka kana kati ya palais. Bolanda ngo. Ingeta. Rendez-vous le 8 avril. Nous, enfants de l'Est du Congo, nés à la guerre, notre vie est synonyme de viol, tuerie, massacre et famine. Chaque jour, chacun pleure l'un des siens. S'il vous plaît, arrêtez la guerre. Laissez-nous vivre, aller à l'école comme vos enfants. Où est l'Union africaine, l'ONU et l'UNICEF? Nous voulons la paix au Congo. Congo ye mboka na biso. Congo mboka na biso bandeko. Tokomi nde wapi ye? Congo mboka na biso. Congo mboka na biso bandeko. Tokomi nde wapi ye? Congolais, j'insiste, venez nombreux à cette marche pour le 8 avril 2017 à Bruxelles. À partir de 14h à la porte de Namur, nous marcherons jusqu'au rond-point Schuman à l'Union européenne. Bana Congo, eza pasi kozanga Francisco Bolingo, eza pasi. Yango Bolingo, tikala kaka. Umela pour la RDC, Francisco Bolingo. Mais moi biso yikolo toleka. Ingeta Francisco plus que Bolingo. Au sein Congo, vraiment, Nzambe a coupé ça, a répondre.